Chers internautes, merci de vous aider à Kolanda MTV, votre chaîne. Confiance, peu fidélité, Nabino le motivera biso. Tout ça, Nabino Moussala, Yamalonga, Oyo Wapi. Na émission, Yamokola Lelo, Nakuzala, Namoko, parmi les champions, il est grand. A Kobete Nabiso, Lissolo, ya vie, ya carrière, et puis, a Roye, c'est la vérité. Oyo Bolinga, Oyo Kabino Moko. Il s'agit bien de Bébé Star. Alors, Moko parmi les champions. Yamboka oyo na tikbino pour découvrir. Alors, Bébé Star, Mbote Star. Samoni. Bon, Pepele na ngolo nzambi. Pepele na ngolo nzambi. Donc, lelo na yo to beta na solo, c'est vrai, za sportif. Bete na no bato ba Bébé Star za nani. Tu ba ka maître Kenzo beta na solo ba Oza nani, oza la sport nini, oza la discipline nini. Bon, de nazana no judoka. Après je nasa la paix à Théophile, dans une équipe nationale à Théophile, nasa athlète. Na bandi carrière na sportive na judo club Jano, pas à mettre Jano que ça lia en passant. Si a fait à mesure dans au cola, na yokuta na mettre Randam. Il y a 4 ans qui na Théophile, si le lot na commis champion dans ça makamnangai carrière na ngwana quoi. Voilà, carrière na yo ya mwana et les là aux autres se retrouver au sein il y a groupe mini au club mini en tant qu'athlète à part l'équipe nationale. Bon, ces derniers temps nazana nous ngai moko. Na lukana sala club na ngai parce que basala mape et pas ya mutu. Ces derniers temps nazana susuna et na lukana sala club na ngai. C'est ça quoi. Voilà, l'ambition na yo zali ya kosala club ya ko évoluer. Tout mais dans nos bêtes de solo car on est bossé bimaki maître Vandam a sali au ouais pour ça là mais lelo ozana yeti. Donc on comprend que Bébé Star lelo azana maître Vandam té. Pour préférer au Vanda ou réfléchir tout ça lelo non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème to ezara des décisions aujourd'hui bon on a kati. Bon, est-ce qu'il y a un problème? Ils ont un problème sous ces causes à la Kati. Moi, je vais mais si déjà on a eu des décisions qui il y a ce problème, il y a un robot qui sauter. Parce que nous avons hypocrite, nous avons un bébé star, nous avons un club, nous avons des fans qui ont déjà tout cabouani déjà. Même pour ça, déjà, par rapport à ma camoue, les canets à Kati, nous avons une décision qui est dans l'engagement. Force One, nous avons parmi votre banda Force One. Oui, nous avons parmi, nous avons peut-être parmi les cofondateurs parce que nous avons banda kana zalaka wana. Parce que tout baya ozomona lelo baya na simananga. Nous ozomona ke na mona ba kokola na ba onde ba ba ke ba yebi kokola na nga. Na mona kokola ya ba te belé baya na simananga na Force One, za doyen ya Force One. Na ye presse ba sekele belé, on a eu décision nga pena kende na sala oya nga mouvement. Mais ozobombela biso ne makamu parce que yo zalaki wana, obi ke tu peux considérer le cofondateur de Force One parce qu'il est binôme. Donc, on a zéro ti, le Force One n'est pas la structure, n'a pas de bello, dans la carte. Mon gros, c'est décidé qu'au ti kailo on a eu, ne on a pas qu'il. Bon, voilà. Bon, Vanda va mêler un bon côté. Parce que nous avons toujours un mabé dans mon bon côté. Nous avons un sous-sous, fait que tu répares mon thème, on a déjà, nous avons déjà mon tout. Déjà koto Bébé Star koto déjà va compétition on a déjà muto mukili pe yebinga wati misusu ba bima ba yeba ba monter ba sala effort mais nga ba déjà ba yebinga déjà ki ko mela mbongo wana vraiment na ndimi vraiment te ka mela mbongo ta décision na ngande na vie ki est commis déjà na kati en aide na kati pona nini kaka Bébé Star parce que yemo ka totala ke non na kuzo akoza na nga bien mais les va ba tour ça le roi et l'eau moi boé c'est pas bon. Il y a des décisions qui sont en tant que sportif, en compétition, nous avons déjà tout au long, on a imaginé en pleine compétition, on peut faire mon palmarès à Mouké. Bon, palmarès, ça vient dans deux fois. Tu as vu championnat judo, tu as individuel, tu as trop. Ces derniers temps, nous avons judo, nous avons la compétition les hommes puissants. Au monde, nous avons l'image où il y a Congo. Nous avons les sous dans Marsa, nous avons compétition. Nous avons moral normal.
parce que biso na bango eza tembe akei ya kosala nini mais ye moko omona kaka star po eza chaîne na biso ti bato basabone massivement bamona ba makambo ke bebe star yeyo akomi na actualité na monde internet ocomprendre baya basabone ebele bamona baréalité makambo parce que vérité eza keno ngai na bango naza lisusu na bango te bientôt la ntango omona na koannoncie bamakambo na ngai okomona oyaka epa na yo kotala ke non bebe star seke déjà départ neza c'est bon ngai na bango eza ranking te eza nde mosala nde kaboli biso eza nde mosala tokokota mpe na nzela mbote ezo mpe epesami te epesami mpe te ezooblige toza bayaka pema na nga te kua ozomona star déjà une équipe bebe star azo lancé défi déjà donc compétition ezobanda awa bebe star à la sûre ya kobatela bato nyonso baobima ata kuna bango moko wana soki bazongi bakomona ke non nazaka ngai parce que na lancé défi na mutu tu oyo to ayebi ke no boye na boye naza bebe star oyo nazalaka na bango te comprendre bebe star ya makambo sukala te kuna kopesa kombo ya mouvement kala te kaka osatiki efanda nanu na oya na osola na yo keno déjà dans les bords déjà star parce que obanga te par rapport à catégorie bato ozolancé défi wana baza mpe baguerrier eza ndako nauti nayebi bango bien nasala mpe na bango parce na mambo ya ndako nde nakomi na baengagement na ngai na ndimi te ke bakokweyisa bebe star na se parce que eza ndako nauti mais tozala mokolo wana ozala te papa bebe star akwei micro oka ne ezongela eza sport moni mamu naoloba ata puiska malu akoyebisa bino ngai na bango demona minute oyo avant nakutana na yo obengai nga depuis ntongo navandi so pendant 4 heures du temps na se donné na entraînement na nga ozomona si yo te kozeli ngai parce que nayebi année oyo 2020 bato bakosutuka ekozala déjà trop tard mpo ngai na bango déjà sitokabwani déjà fete obongisa miable baye te ngai nazwi déjà nzela na ngai naokende ndimi teke na kozonga nsima parce que mai ebale ekendaka liboso eza déjà trop tard nasimbi bebe pour ndenge okomi dala na mbanga boye naocomprendre ke eza na mutu moko asimbi azotya opoi osala makambo na yo parce que nayebi yo ke eza ndako oyo bimi uti kuna yoko ekole donc bandi mpena première ti o video chik mais lelo soki omolance défi eza na mutu moko abatami na nsima na bon eza mutu abatami na nsima na nga te basute eza no ebele makasi naza na actualité koleka presque ebele baza kuna bebele nde baza na soki na actualité boye baza te sa compte ye moko directeur na bango ozomona ancien directeur na nga quoi te na minute aza directeur na nga te comprendre aza directeur na nga te parce que nga mpe nakomi directeur ya mouvement na ngai ya makambo na nga na mito aza na égalité côté na nga bazorespecte ngai bazorespecte bato baza na nsima neti bapesa yanga maximum ya respect parce que naza parmi baconfondateur nde naza wana nayebi bango tu bayebi ke kiye bebe star comprendre na minute oyo ngai naza deja na makambo na ngai na osala na ye moko ayebi keno te mwana wana aza bagarere naza soda ya mouvement nabundi bitumba ebele kaka ndenge nabundi na bango yango nazobunda ngai moko nake ntina suka eosimba bebe star obanga mpe teke kuna mpe place okuti bayebi yo mpe bien kandi oyo eloko oyebi bango bango mpe bayebi parce que baentraîna yo bazama bayebi mpe place oyo baentraîna ngai te entraîna ngai mpe naza bato na entraîna mpe parce que c'est ndenge te naza coach ya fitness nazopesa mpe bato entraînement nazoforme bachampion na ngai mpe bato na nga sta nayebisa yo makambo eza mama na mobulu na kini awa ekomi opesi mbwambwa boyi te maswi yo ozomona parce que naza sire na nga ompa bible ekutu elobi mpo nzambe apambola yo nini oza nango naza na courage na nga parce que nayebi ndenge tobanda mpe bango moko bazoregrete fort na départ ya mwana wana bazokoma ozomona na kuzu mais tokutana tobeta na bakame na kuzu bakoma mpona nini mais va comprendre que mal nécessaire a commis nécessaire ozomona déjà so okomi na niveau ke bokutani obopesani moto te seke eza na mabe moko ezalaki mabe okozala na motu moko mais so ekomi ya bato nyonso ke lelo otambola okutani na oyo olekani okutani na oyo olekani donc mabe pene ezalaki eza eloko babombaka mabe te mabe ezali so ata lelo nga nabombi mabe wana un jour nakofinika nakoyebisa o mabe parce que mabe ezali départ na ngai yo oyebi naza parmi baconfondateur en mouvement jamais nakoki kokende boye mais so nakei eza na eloko moko boye ese passé esengi to réparer yango te yango na décide na baide na ngai nakende nasala mpe oyo ya ngai makambo tozonga mwa nsima ozokosala makambo na yo oui mais avant toyebi ke banda baza bana action mas esimba mpe kaka te nde aye kolongwa ye fondateur aye kolongwa asala force wana
est-ce que lelo yo za na force wana ozopesa bato ya Axiomas raison ndenge bakabwana tout bomoni muna mutu aza ndenge aivana bato parce que tant ezalaki na Axiomas nazalaki mpe parmi wana tellement ma figurant nazalaki ma figurant to te nazalaki wana maintenant tobandi force wana oyebi yo moko bien tobandi force wana nazalaka na vanda biso mibale rien à cacher rien à mentir biso mibale ti tobandi ba démarche ma mutu ti bato misu baye koya bon apesi bato raison te parce que dans na matam sungane tozwana mabe mo boye Jacques na mambambongo peut-être bango kuna bazwana mabe na mambu ya mwasi zomona ke non nakopesa bango raison déjà na mabe moko esali mara par département na département ngeza mabe mo boye ona koyebisa à la longue ezali boye na parce que bango eza mabe mo boye na boye ya mona décida yepeka ndenge zwaki idée ya kolonga Axiomas asala ya mouvement esimbi te to na yebi pete parce que naza kuna lisute parce que bandanga na longwa na mona kaso activité mo tezo salima ona kolo bagena na sima na ngai basale lo mo boye na yebi yo ndem dans l'autre ça va couler te eza question ya couler eza ko za fierté parce que na sima na ngai bilan négatif ozomona kei bilan ko ko mbanga boye mbinga na émission bokolo bakeno yo po lo baki boye bilan na yo ya moi o tam susu ya ne o parce que nga na sima na ngai na moni vraiment et là on bon na force one na kolo bango le la bango ba démentir on ba yebi na biso parmi ba cofondateur déjà attendre là sur na grade te mais na parmi ba to ba fonder eloko ozomona nazaki déjà wana donc lelo za pe na ba droit na kati ya force one parce que za parmi ba nazaki na droit naza pende naza bo ko mona pende na longwe boye soki nazaki mutema pe na kolonga pe na majorité ya bato ke bayo bando ka pe bébé star te toke to longa to sala mouvement na biso ozomona pe bele bota la ke na ke soki simbi to koya ozomona sport eza nde mona musique te ozomona na ke parce que na ke boye yo quand ndongo lobi naza na ba pui naza na bato male beto ke ne to mona boye no la vie nous donnera raison ozomona ça va bien déjà Axiomas force one et bébé star en compétition bando inda donc compétition et inda mabe nazana ba bagarre au kosa yote mais jusque là ozana yo moko zobanga te te natanga ko bundara na force one ke o yebi ba club ese belé Axiomas yo za bangana to yeba na bango neti bango to zanga ba to solanga na bango comprendre o to zomona oli sute musu bango bana ba ezaka ndenge na ezaka bizaka boy na bombaki na nga secret na bango te na mutabongo le ko maele nena sana romona ba compétition parmi ba na ngai parmi les 3 premiers trobanda kozala wana soit disant club ou bimina club wana mozanti club na nga pe bini parce que nazo boya kolobana mukombo on patana roya ne mission mi parce que na boye loko zoko maki batlets na nga batu na nga parce que nga na osalisa yo yepo osalisa nga yo kozala mulu baso mutachulu ba yo sola na ye mutakikongo yo sola yete ke no club na nga kaka batu na nga ba dépendre kana yo eloko na lisute yo mwenze bo ma musicien koso mun bito ba sportif yo koza makasi na puisi nga na oza makasi na poitrine yo na makasi na sudi jamais yo kosala nyoso wana to kabola ba photo pesa na ba idée ngelo zo bo ma sport na biso ya Congo ya mwana en tant qu'humain tu es directement dans ancien directeur na yo maître Vanda et là on nous beaucoup reprocher na yi en tant que mutu bon tant que mutu parce que biso ba y mettre aux ala moi ba défaut moi parce que mutu za parfait azati et là mukenga yi na roki ko te ancien directeur na nga ezaka que non atikara koyoka batu mutu asala musala na batu même okonzi mboka ozomona kaza na conseiller na matière ya finance ata conseiller na tirine parce que à cause de charge wana ye moko te ezana batu misu bayaka babebisa otatiki na biso parce que batu ebele baye wana départ na ngai euti mpe kaka na batu jalousie mal placée ozomona kaka ye mais ozokoka ngai te sokosa jalousie pointe tellement ayokaka batu yaomoni créer litige na ngai na ye nde sengi ke non nga mpe na décide na longwa na nga conseil na opesa atikaka nde koyoka batu azalaki directeur na ngai comprendre ancien directeur na nga mabe ngani mabe eza te soki nzambe akosenga tokutana na nzela tokutana na compétition tokosala que le meilleur gagne comprendre naza rival na ye te mais soki tokomi na compétition soki akosala yebaki fabose dire aza bebe star wa ayebaki te wana ke wanda former performance point likolo naza na bango likolo vanda mabende mutu wa 9 tonnes oh mais eza entraînement eza ndako oyo nga na uti otana eza ndako na uti na kobenga yo jour mususu parce que lelo mona presque na tamboli mana ba image te okomona ba entraînement na ngwana tu biloko mike naza nanu trop jeune bango HDG KI
Bébé Star. Yo mo déboulonné Vandam. T'es na déboulonné té. Na lobby kaka. Donc kuta bena compétition mo na fan. Si vous avez un tembe kutu. Parce que bateau bazana simana ngana ko isa ngo lelo fona lancer des faits pas na ndako oyo na uta peut-être. Si vous avez bateau na ibati. Ah, bateau là na sponsor parce que Bébé Star a lancé des filles face à mettre Vandam. Boche makambu. On a ma ben na 9 tonnes. Mais ça entraînement na mincho na nazo. C'est carrément que bisa gaya le pays. Nazo ebiso ko tali ya biloko wana. Ça le monter. Olobi nani na sali yango te, mais na sala yango na ba entraînement parce que toza tala. Star na ebiso ma mususu tina zolo ba bena na sir na nga. Naza sir na ngai na mam na zolo ba. Na ebiso so na lancer défi na mutu ke na kokia moto monte ke na rodmanen. Eza makambo, eza cop na nga naza parmi les hommes puissants du Congo. Na sala ba compétition oyebi oyomo oyebi be ke na sala ba compétition na pour compétir ne lo kwana il faut être capable. So oyebi ke fanda maza plaisir au champion du Congo. Yo mtozolo ga. Ça va barder. Nebisio. Donc yo objectif neza ukoma na final ozo naza la wana na podium wana. C'est lui qu'on a na podium, na espérer deuxième et troisième titre. Tant on aller na podium, na zo espérer ngani na remporter ceinture wana. Pour moi na keno eza makambu parce que tout compétition yé mabeza ite keno ni nazala kana bango. Compétition tengis na ben individu mususu nako ba club osuni anakuta na kutu kombo tito sangani na bango na place na uta na bango na club na kalate au moins na kana ba compétition ba t-shirt et ozala na eso sta ba rolela mais ozala déjà trop tard parce que ngai sina kei ba luka négociation mais ba kotala ke no bien na décision na ngai ndeti yo ozala na mutu mususu na koko ya te parce que na vie eza mutako sale lao pont ça veut dire sale le pont à matissioté ateneka pon yo moko mati na propre volonté na force na yo okei parce que pon wana o batenge na pon wana ka ne jamais tamo mati na pon na escalier mato okende okosani ozomo ya te kena na ko ignorer te biso na bango tozala ka toza lisusu te ngana omi ko sala o ba e banga ke no Bébé Star bazala ki ba ngambu wana ngai moko na zo ba naza lisusu kuna te comprendre naza lisusu te ça so ba luki o lelo ozomo te bon ba lukanga na ndenge parce que ngana kena na bondo ka bwa ndenge mabe ba lukanga ndenge faut pas yebisa batu mabe o basala ngai yo moko lo bango te na lo bango na émission mususu merci côté parce que le na ko na ye kaka kwa annoncer que non ngana bango toza te to kabwana ile ko za ko make mouvement na nga ngani na sala ka yango na ko longola ye pona lia kana été faux zomona eza mouvement na biso nyonso idée eza yanga mais naza na ba clé na mso ba likinga pe na makasi jamais na ko étouffer te force na ye azokende eza mouvement na biso poso bango bazate longa Bébé Star na ocha mona ko boete pona za siso bimisi kuna so nani na bango na bimisi ko to Armageddon so bimisi we na misi mobali so bimisi we na bimisi bo so ba pesi mutu na bango pe na bimi pe ngane na défi ozomona. On va un peu clôturer. Tu dis au moi vie privée na Bébé Star. Bala. Ndongo mwana mwa mchibwe na kobele le bala ni. Oui, bandi. Obenga na dia dia so ba beba we na ba. Te mo da beba bala. Ba ndongo na ngai bébé. Mais fiancé ça dit. Bon, kolingoza ba engagement mona bandenga ba TVT ko ma ote alobaka za kana fiancé. Ngani no so na yo. Na mama. Kasi on te osola. Parce que les missions sont là dans le monde entier, ni to sala boy. Yo gomo banga. Te na so banga te, c'est là dans le monde entier. Parce que on a na mutu musore la kana Bébé Star na nenga ba Paris na invité au sala ba. Asala ba compétition. Tango na kondima ko e comité, asala ka déjà te. Yo mo tala ne ba Paris. Bébé Star ningi zana na poko na ngai. Bon. Yo mona ki. Bon na balate, oh na balate mais na koza na copine na nga. Kota fiancé na fiancé ina copine. Ozongo te. Na ma kina ra fiancé. Copine na yo à Bébé Star. Bon. Moi liste Rosa Moulay Bébé Star. Bon, moi liste Rosa Moulay mais na habité mtolo mais je salue en passant Prisca Malou. Ah, fiancé Prisca Malou. La femme d'Iker. Donc vous confirmez déjà que Prisca Malou. Pas de fan déjà. Mais il faut pourquoi ça pour mais na compter pour bana un jour mariage religieux vraiment senti que bino boye wana batu baye presse italique à mettre mo basali wana parce que mettre belé papa la raté et belé na moni nazana bango papa la té bayaka to fana na fitu to arranger le connaît pas mettre on na moi si aba mettre papa la raté so na fani na ko betanga so kana bc bébé on va se marier quand Alexis ba paquet
Oh. ozomona yango Maître, vous parlez. il faut to changer Ça, eloko oui, wana maître, to ça, changer ça. eloko wana bon omona ngata tina kozala maître ya liboso na longwa kuna na bala peut-être omona na bala Au côté où là, vous savez,